Merci Mini, Papa Roger, pour la cause c'est l'angai maloba. Vraiment, oui, Rasson, et loko witi kosala, vraiment, toza dessus, et puis si biso pas si peu mawa. Pour être déclaration à yo, sali, il fallait souka kaka na makambo na yo, interview ndenge babane ko tuna yo. Pour être, tikali pe comme on a te, et si kaba tuna yo likambo, ou bien ba gagni, ou bien ba silikeli yo, ba le bien de non, il faut lo bakaka ba makambo nyoso. Makambo ya, koloba oyo ke ya. Janot pétrole. Et ça qui faisait en dehors des sujets. Et ça qui en dehors du sujet. Donc, et ça qui était en tinate. Makambo ya Janot pétrole. Et ça qui était en tinate. Ya koloba yango po ete. Moto moko kuta touché qui peut point na zala qui te. Vraiment, ils allaient pas se faire mawa werason. Tolobaki yango bien, tolobi ete tala, modeli bato bazali koluka nde. Yo sala likambo moko boye, oyo kolukela yo problème, po bango bayeba ete ndenge nini bako récupérer yo. Po ete obanda kosalela bango propagande. Mais bango balobaka ete bango bazali bato oyo bazali populaire kuna na Congo. Ke ba message na bango ba pesa kaka ba peuple congolais ba yokelaka bango. Mais ndenge nini bakomi koluka ko utiliser comme tremplin na bango. Ils ont comprendre yango te wera. Yo kanisi ete ata ndenge ba benga ki na moi esika na ba journaliste na baza ko tuna ba question. Yo kanisi za na influence nini na bato yo ba soi-disant ba con mbata. Oyo biso to benga ka ba kuluna ya Londres. Oyo bato mosusu bazali koloba ete ba con mbata. Donc ba con mbata. Vraiment ils allaient passer pe mawa. Oh sali babilo comme on ezala gate kolela liboso na bango soki boko tikela nga concert na beta po ete ba mama na tala ndenge baza kolela lela. Ah wera. Il faut que yeba ka ba makambo mosusu koki koloba. Oyo ezali penzo yo koloba ete ba bandi ko simbisa yo poto ko pakola yo poto na nzoto sanke o miyeba. Okomi meme sikoyo na kolobaka ba makambo mosusu oyo eza kolakisa ete bango bazali ko profiter nango ekomi neti arme na bango yango nde bakoservir yango lobi soki ozongi na Congo okomona ete bakoservir yango comme arme na bango. Vraiment oui rason ezali pasi pe mawa eloko osali ezalaka te. Bakomi ko exige yo, est-ce que okosala campagne ya Kabila, okoyembela lisusu Kabila te babiloko moko ya bongo, mais ozali libre. Ya koyembela moto nyonso tu, oyo aye pembeni na yo alobi ete nalingi yo yemba osala moyeboye ou bien anniversaire ya mwana nango bien ozali libre. Donc yo lelo sikoyo, ona mo ba influence o bato bazali kosala yo na poto awa, po soki ba ratisse 2 ou 3 concerts. Yango ne komi kotinda yo ete obanda kobanga po ete yo lobaka n'importe quoi. Mais jo ba musicien na yo bozonga na Congo po ndenge ezali yo na kokanisa ndenge bato yo ko bazali na esprit ete bango bapesa yo faveur na makambo nyonso tu ndenge likoleka awa. Bango balingi kutu bakwese yo d'une façon là. Yo moko mona kaka ete en tout cas moto na moto. Vraiment, ils allaient pas super mawa werason. Ils allaient pas super mawa. Vraiment, tous ça dessus na ndenge ya gosakanate. Soko côté na internet. Tala même ba fan na yo belé o bazaka na poto bazali dessus. Na ba déclaration na yo mosusu pito senyete. Avant ya kosala interview, il faut conseiller moko oyo koki kozala na ye po asololaka na yo. Po ba biloko mosusu lobaka ngai moko elekelanga ngai na mitunaka. Soki ezali yo werason ou bien ezali moto mosusu alati masque na yo werason na ye koloba liboso ya caméra po ba biloko mosusu ezalaka impossible oyo olobaka. Vraiment ezali pasi pe mawa mais tosengi na yo biloko yo ozali kosala yo moko oza komipakola potopoto na nzoto nsima lobi okoya koloba ete ba makambo eza koleka ezali kaka bacollègue na ngai nde bazali kosala te oyo eza bacollègue na yo te po meme bacollègue na yo mpe mosusu batelemela bango ana poto babeta te mama tshela mwana basala kaka bongo musicien moko taza na chance awa na poto
Alors batika koluka ba polémique ba salingai mo kanga yo moko ba déclaration na yo boza ko sala liboso ya caméra yango ndeza ko memisa bino ngam si malo milo mitango ko kamba tapote ba komi koloba de ku wera son ndenga zali wana boye bakaya ko ite wera son de ko mako pesa mibeko na Congo si mali liboso ya caméra mokolo mosusu boye koloba ite ba koselinga mako ba koseli yo mako ndenge nini po tala ba biloko uti koloba oya ya Geno Pétrole est-ce que ezalaki pena na sens vraiment ezali pasi pe mawa bapepe congolais bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino bamakambo nini oyo tobombeli bino merci bande po babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokazwi na bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosidi wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde